Nayambi lelo Bozi Boziana, tosolola ki na ye mbule leki, mbule oso azongi. Grand-père Bozi, azongeli biso awa, po apesa biso une bonne nouvelle. Akozana un concert le 9 juin prochain. Le 8. Le 8 prochain. Et vous avez New Morning, salle Mongo Yebani, salle Mongo mythique ne balobaka. La métro Château d'eau. Tous en détail tout à l'heure, na Yemoko. Et en plus, toujours dans quatre émissions, tout ça, la moi, qu'un d'œil, la situation, ils ont la mboka na biso. Tous une émission politique, tous une émission culturelle, tous une émission très suivie. Il faut quand même toujours un mot. D'abord, pour réconforter ma compatriote na biso na Est. Et surtout, na côté de la Bino, ba téléspectateur nangai. Beaucoup de pétitions, oyo, ba lancer na ba joueurs internationaux et belé, pour na ko boycotter mboka Rwanda na makambo sala na Congo ko boycotter ye auprès ba sponsor na ye pour ba longola publicité na bango ya visite Rwanda. Il faut 75 000 signatures. Tout à l'heure, on repère Sabino bas détail. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Congo Mosika Music. Aujourd'hui, je reçois grand-père Bozi Boziana. Avec lui, nous allons parler de son prochain concert. Nous allons parler de son retour dans Zaïko Langalanga. Nous continuons l'histoire. Puis la fois dernière, on s'est arrêté quand qu'il a quitté Yoka Lokole. Et cette fois-ci, nous allons parler de son retour dans Zaïko jusqu'à la création de Langalanga Star. Eh bien, je disais au départ, nous allons parler de la situation qui règne en ce moment dans notre pays, la RDC. À l'est de la RDC, ça va faire près de 65 ans, contrairement à ce que les gens pensent. Ce n'est pas depuis 1994. L'Est de la RDC, c'est depuis 1960 qu'il y a toujours des problèmes là-bas. Mais on s'est dit cette fois-ci que ça doit vraiment s'arrêter. Voilà pourquoi on s'attaque à Kagame de toutes les façons, de toutes les manières. Il faut vraiment les coincer pour que ça soit sa dernière aventure en République démocratique du Congo. Une pétition a été lancée par des joueurs internationaux, congolais tout comme étrangers. Vous allez les recevoir par vos WhatsApps. Cette pétition qui demande vos signatures pour demander au Paris Saint-Germain, l'équipe qui sponsorise le tourisme au Rwanda avec le logo Visite Rwanda. Quand vous recevez cette pétition, signez-la et nous avons besoin de 75 signatures pour en tout cas mettre stop, pour arrêter cette aventure de ces criminels, de ces voyous qui n'arrêtent pas de déranger la République démocratique du Congo. Alors, grand-père Bozi, mbote na yo. Mbote à toi. Mikolo mwe belé. Ouais. Quand on est à la jour belé, misala oyo bikaka. Il faut au Kenya gauche à droite, donc il faut qu'on luka. Donc on a Tanzanie. Ouais, na Dar es Salaam. Kuna zaki. Kuna ezalaki ba concert. Ezalaki ba concert, bon. Ndenge ba osenga senganga et puis productrice to travailler à Mwasi tanzanienne Asha Baraka oyo nazopesa mbote dans les cas ceux qui à l'émission Asha Baraka et puis bon en tout cas il passait très bien to Tamboli to Arusha to Kepe Dodoma vraiment en tout cas il passait très bien. Ah, fanda combien de temps qu'on a? Presque un mois. Un mois. Oumelaki. Na Umeli. Ole kitoko vieux. Maloba suko kitoko te babi ka toliaki. Parce que so bi kitoko ba to mo solo na nzela. Ya toliaki. En tout cas grand-père lelo to robeta to continuer le solo na biso. Retour d'ailleurs dans Zaïko. Tout ça là vraiment document. Et coïncidé na 55 ans Zaïko Tozo fêté depuis le 24 décembre dernier pour Tokenangonti le 24 prochain. 55 est important. Bon, malgré beaucoup qui parlent, on peut bien être, mais bisous mais le mal, Toko dans la Zaïko, Tochakango toujours cas. Mais il y a donc c'est bisous déjà, qu'on a un concert le 8 juin. Ouais, dans un concert le 8 juin dans New Morning. Il y a Oyo Isaac. Ils ont vraiment
kobengisa bato oyo ya bato la génération oyo ya babonne musique bonne musique mpo bazala tozwi New Morning mpona premier mi-temps deuxième mi-temps ekozala troisième mpe donc mpona premier mi-temps tozwi na New Morning vraiment et puis bayebele mpo baomonaka mi baréalité bon de toute façon tozaka na banostalgie toza na banostalgie tobeta nostalgie mais vraiment en tout cas eloko moko ya bien makasi en tout cas mais grand période oza na répertoire est-ce que banombre ya ntembo bimisa okontaka répertoire bachanson eza ebele nazwa na ntango okonte te mais eza ebele ekokoma badescend ntango mosu mpe ekoleka na te na minzoto bimisaka na minzoto tosalaka banzembo tosala kuna ezalaki bosali ya nzambe bosali ya mokili bon sinon eyokanaki mpenza te nga nayebi te mongo ya minzoto mazela nazali kozela motema dilili motema polele wale kozambe na ntango na motu eza te me nga nayebi kaka oyo Léo Kadi ebimaka Léo Kadi na période na biso Léo Kadi mais koyemba yango mélodie ekimi ti tosola soki eye donc bandi déjà koyemba obandi déjà obimisa na minzoto na zaiko ya première partie obimisaka moko ndendeli na première oui na ebandeli nanga zaiko ezalaki ndendeli après belobi isifi voilà obimisa mpeka moko na isifi ezalaki kaka nzembo moko orchestre mosala inane tokotia kaka esalaki nango ba 7 mois ba 8 mois tellement orchestre esala 7 mois tellement esala nango ba 7 mois grand engombi biloko baengombi ekomelaka te grand engombi biso tokomonaka orchestre ekosimba te tokotalaka bie eloko ekosimba te esimba mpe te grand engombi oui obimisaka moko kuna belobi me yoka lokolo obimisaki mingi nayoka lokole nabimisaki mandolina na kulupende déjà oui mandolina kulupende bon bachan na bajani wana obimisaka mwa quand même toza mpe banzonzinga libanko 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 te wana yoka lokole mandolina wana bokula ke kulupende wana mandolina tant tosali mandolina bokulu azalaki na biso su te nzembo ya liboso ezalaki kulupende mpo na yo nayebi kulupende na bokulu alors ntango ozongi zaiko obimisaki mwa 4-5 ntango nazongi zaiko asali tutu Diana ya mama et puis naosala mpe Anifa wana eza bachamp mpenza oyo ya zaiko le reste wana ezali nango banzonzingi na zaiko nzonzingi baokontango te donc osala nzonzingi na yo baobetango te baobeta te d'accord tozongela l'histoire ya zaiko donc le 8 juin wana tokovivre en quelque sorte répertoire no nyonso mwa résumé na le 8 juin bakozwa répertoire na ngai ya zaiko ya isifi lokole ya yoka lokole ya langa star Shock Star Anti-choc
Donc, tu reçois la moi, tu trier quoi. Au trier. Trier parce que ça est belé. Donc, trier. Pour tout, va se retrouver. En tout cas, alors le lot s'adressait à l'ancien Zaïko, Bissoyo, na baba tout la Bisso. Christian, s'il vous plaît, comment on affiche un concert? Voilà. Donc rendez-vous est pris pour le 8 juin, la New Morning. Bah billet beaucoup somba déjà. Déjà. Na ba plateforme nyo sonne balobaka. Et puis il y a billet physique pe kozala sur place, bah on doit tenter. Droit d'entrée, je crois, à 45 euros. 45 euros. En tout cas, boye belé, to soutenir grand-père Bozi Boziana. Moi la Zaïko Penda. Oh bah pesa la biso plaisir la Zaïko. To revivre vango. Gars nazolela batuna biso la Zaïko. Vraiment. Bango wana nde oyo baza na souci na biso. C'est ça. Donc nazo senga ka para bango pour encouragement, encourager biso. En tout cas. Ça a plaisir. Donc production ezali ya Sipi Oumande. Sipi Oumande, une voix, une guitare, une plume, une voix, une guitare. Une plume, une voix et une guitare. Voilà, Sipi Oumande. Topé Saé, merci d'avoir pensé à grand-père Bozi Boziana. Vraiment, merci à trop, vraiment. Merci. Motomolam. Biso peut te sepeli, tozala moi manque amke. En tout cas, na rappelé bino eza New Morning le 8. Tozala wana pour te soutenir grand-père Bozi Boziana. On a 6 mois pour en parler. Torozong et lango tout le temps pour Toloba. Événement, on a New Morning. Et ça, salle, il y a 400 places. 500. 500 places. 500 places. Voilà. Nous sommes bien habillés déjà et qu'on salle moins bien. Alors, grand-père, les lobbies sont aux bêta. Chacun moi, liloba pour la Kivu. En tout cas, événement, nous avons mon colonio surtout, nous avons ils ont passé. Ils ont passé que Mbokaloko la RDC. Ils ont bayuma bakomusaka n'espina. Bayuma. Oui, ils ont fait en colère quand neti. Na évité, ils ont fait en colère. Mais na l'air moko nazomona Mkonjamboka, Félix, Tshisekedi, vraiment azamto idéologie. Bon, bayuma bakoti mais azokendele bango na ndenge ya stratégie ndenge ezalaka. Po ezalate après oh non a viola ki boye wa sala ki abomaki batu do okenda mona ndenge ya bien azolanda chaque fois nazolanda vraiment félicitations pour na Mkonjamboka. Mais bayuma ba osambwa kalate kalate et puis nazoloba na bana ya est Goma bakutana nyoso to ba osambwa ba sapso za na bango na motema mais bayeba que basolo et aux ongles en ndengena. Biso doit toujours simana bango. D'accord. Voilà. Merci Mingi grand-père. Merci. Alors, tu continues à vivre fasciné na biso lelo. Tolito beta suite à histoire to beta la fois dernière. Dengo bandanga mizoto zaiko etc. Alors grand-père tango longo na yoka lokole balobi okena stukas. Et simbita yo beti na stukas le. Bon, histoire ya stukas eza histoire moko faut na expliquer pour battre comprendre. Stukas ngai nazalaki lita libeki on peut sambote kolokwanga on peut sambote ye azalaki aza beau-frère nanga. Beau-frère parce que ngana balaki parce que ngana na balaki leknae. Mandolina. Ah, balana na penda. To balana famille ye baginga. D'accord. Balana ka. Mandolina. Alors calculer tu as déjà famille. Bon. Na yoka lokole, tango yoka lokole ça lokola to panzani wana les temps ya koluka ozonga zaiko. Bon, nazo fa na osa na lote de na kendo tala beau-frère Libeki na 20 de ayebsinga oh Boziro
Boziro. Moi, d'où les zi, te ya ou bien nga zero. Zero, moi, d'où les eza tobe na palladium. Comment le au salate, oya to beta. To beta na biso. Nga bien, problème na ngote. Comme na ba lero to ba jeune pe. En tout cas, kokanga banzemu c'est facile. Et puis banzemu na bango pe ezaki na ngo pe difficile. Akange banzemu nde tokona obeta na palladium to beti et puis voilà sur toi famille système yangwana ya batu bakoma lobake stukasi après wana nde na okende na yo zonga na zaiko. Alors yango za sujet na biso lelo grand-père Toning Toyeba démarche à Libos d'abord au Boulagi kozonga zaiko pourquoi il suffit zalaki na Boulagi kozonga zaiko parce que eza lokola neti ngai na longwa zaiko na mouvement na motema te na longwa zaiko na landaki ba mista pourquoi parce que bango neti la evoluko yende mdame menga na zaiko zoma menga na zaiko et puis bango ba longwe siko ngana bima neti traître so tikalaki après mais nanga kenana kende isifite olinga isifite na te kozonga olinga pena okende te mais tozalaki jour makambo esalemaki ngalangi na palais Pablo pauvre Pablo pe asona akomela ngai akomeli ngai ozwa ngai ngana bisi ngai bibo zela na lavé bongo ndeko mbetile biso la fois dernière sikoyo ya lobi bon nasali na tour tant oya kenga na sisi ko lavé mbala moko evoloka ye ozwa ngai ya ndenge nakendeki ezalaki donc nasalaki lokola fiko voilà donc oya liboso ye wana soki Pablo ayaka avant evoloka nde evoloka nga mona nga te okende wana mbala moko maki donc ezalaki bongo okendaka mpena en contre cœur bon nakendeki kaka na ndenge esaki fiko ndenge pesaki basiko ntango yoka lokola mpe buzoba bule ezalaki kaka fo ozongaka zaiko kaka bon ntango epesi buzoba en tout cas namonaki place mosusu ngai nakokende te baorkestre ezalaki ebele sérieux orkestre ezalaki ebele mais neti orkestre ne par exemple viva mpe osimba te nakoki kokende na viva te parce que déjà wana azali collègue nakoki kokende viva te na préféré kaka nazonga bela mpe okobule te maye te eza mpe style na bien sûr nakoki koyemba mais bosana esengeli kaka ke nakende zaiko. Alors première démarche ezalaki nini mpo ozonga zaiko? Bon, mpona ozonga zaiko démarche na ngai ya liboso nazalaki komona bimi bimi na buburu comme tozaka côté wana même quartier tinel wana kaka nayo mona bimi c'est bimi vraiment grâce pe ya ye grâce ya ye na pauvre DV parce que bimi nazoye pas bimi en tout cas oyaki plusieurs fois obeteli solo na nazo na comment il a ozala wana kaka ozala wana en même temps ye pe azo ko signaler kuna parce que azalaki penza na position sur ata administrateur so bazalaki penza donc mona ye ezopeko bazali koyoka bon na ozala pas bimi pe bon chaque fois ti bon aux lettres nasali pe lettre nanga atini
bon lettre na tindi ta côté lettre mais nazo réponse te Ah ouais. nazo réponse te après bayiko kondimanga mais kondimanga bandima ngai eza verbal ezalaki verbal ezalaki pena wana babengisi yo wana dv sikoyo ekomaki sikoyo na niveau parce que dv mokonzi ti ekomaki sikoyo na niveau dv do apesaki ko ordre bon bozi nazongi me nazoyemba te ozongi oyembaka te nazongi me nazoyemba te obanda répété concert répété concert mais nazoyemba te nazoyemba te omona nafandi nanga na bar ndenge ma elika nafandi nanga un bon jour père na palais ndenge ezalaka kaka ayebisaka ako baye na ngai mouvement oyo nakendeke me nayembaka na nga te oyembaka te ndeni abe nayembaka na nga te bon lelo bobeta nga bia tobeta o na oya na kuna na concert père abia oya abe oya osala nini o te na oya baye mpe na mare père na mare baye na wope na mare wana na maelika balere moko esala ngoka ndenge esalaka bana nayembaka na nga te nga mpe bulu mpe na koyemba eza nango te jour wana kaka pere ayaki nayebi te soki asalaki nini namonaka babengai bon nayebi te ata mosusu bamonaki te asolaki pere mosusu gene ne jour yango mpe nayembaki yango wana après baconcert ekomi nango lemisuka naobeta na lemisuka nzembo moko nabeti nanga kokota kozonga zaiko sikoyo ntango nazongi zaiko banobeta mpe après evoloko mpe azongi ntango bakendaka maki na nsele yo okendaka wana bango bauti maki deja nga nakendeki so maki te basalaki so maki te ntango nazongi maki ezalaki so te ozongi zaiko nazongi zaiko nazongi mpena normal banobeta baconcert jour moko kaka parce que ekomaki baconcert zaiko eza orchestre moko eza kobeta trop jour mosusu ndenge ezalaka bazwa biso kombi ye mo pauvre dv akombi ayozwa artiste na palais bakomaki na système wana koleka na bapale bazwa musicien baye mpa na nga bonga naki na mista na nga moko boye claudia bijame ona opesa mbote ye azalaki na baka bana ya système bana oyo baza baparent bakoki ezali azalaki na carte déjà na batan wana ye mpa eyaki ayebisi bango no nga nazolanda bino orke bachef basepelaki te nake mpe ti nalandi bango tokobeta na mbinza nakoma mpe kuna boba suspension déjà bapesinga sous suspension ya un mois bapesinga suspension un mois wana mpo ezala chef ezalaki josa wana mpo ezala josa chef nayebi te soki josa parce que ezalaki bachef ezalaki kaka josa pepe feli bon tedi sérieux nayebi te soki sérieux wana tedi motalaki chef naoyeba su te mais bapesinga suspension nabeti mpena un mois oyembaka te nafai na ndako sikoyo nakendeke sikoyo epa josa donc chef ezalaki josa parce que josa sikoyo azalaki na matonge na babana jabir te jolu so oleki jabir
nakasi Jabir ya on a Jolo après Jabir Jolo azaki na Jabir et pas ya enfin na mwasi na ye wana dina azokende wana toujours après ba ozongisanga baloke notala ye azokende wana ka mpona bozosolola bino okende ka mpona balongola kaka système akokende wana après suspension oyo oleka nango après mpe lai mais kotaka yozongisa iko obetela ilai lisolo en tout cas ntango nazongisa iko na lai déjà na lai tokabwanaka déjà kimisi ekitaki parce que na makambo oyo ya baisifi wana bokanga na ikanda ata kanda te me tozokomwana su te après toye komona na ye ntango ye mpe aye tozonga zaiko alukaki nga mpe ntango bandi badémarche ayebisaka yo bon ye badémarche nde ewumelaki te neti yanga yayewumela te yayewumelaki te oyo yanga nde ezwaki mwa temps ntango ka aye tobandi kotravaille sikoyo bachamp wana tout le monde. Fièvre monde. Ayo yemba Fièvre monde. Ouais. Alors ça la vocale n'était vocal na sala te mena yemba. D'accord. Mais il faut beto l'histoire. Tu vas nous travailler ngana ye. Allez. Na mona mo mystique tant que comique un studio. Moi ma a changé. Oh Nandel. A changé comique akomo banda sikoyo na likinga na josa bango 3 et pourtant ils avaient chant où toujours travailler na ye bilem balega toujours travailler à bien sur l'orchestre ani ngal falega na zala ngal falega na sala pelite mais na comprendre moi na mai a changé na boye ikutu wemba oboya wemba na boye wemba na studio VV Verkis a ebsinga binanga no abondelinga ba denoade na imbaka samona yango ezali lokola neti kukitsanga quoi ma pesa explication te comment chant o to bandi na ye to sali mais ekomi babanda ngal sute et comme il faut ngala kota na refrain na mona yango bien na tiki na wemba na ate Verkis nde mutu a forcer kaka il faut na yemba bon comme yeb avec le rôle producteur biso tout ça bon moi il peut boyer ezate nde na yemba ka na refrain to yoka pi voir le militaire oyoka ngote parce que bato oyoka bien ils ont voilà bateau basali balide bango trop basali bango 3 voilà après mais bon à part one to zaino soka ba to akika pe ba bien et puis ye na l'air wana afungola ki bar 11 12 13 obi que surtout to zala kaka wana la bar Zaiko mobimba non Zaiko mombate Zaiko bato bazoko ya kuna ezaka ngai Jomali biso bato bala yolo on dirait mais ba josa atikala au mona bango tam kolomo kunate ata babi mais atikala na bango parce que bien to quel imbangu trop tango sali bosali ba na ba matima na ba la jina bosali ba banzonzingo wala ban plan zonzinga libanko te ba chant libanko mais boule là bien pour ça l'orchestre te aizala on kan zonzingo en fait boule ezalaki ya orchestre te ye jina mutaki na boule orchestre na bino te na batuna ye azalaki na boule orchestre mais atikala kosolola nanga boye te ngai ezalaki kaka tosali nzonzingi kaka mais ngai naza na zaiko zomona ye ntango auti bakisangani wana ntango ye azongi nga déjà
toasubi nazali te. Ntango ya zongi. Toasubi nazali te, biso promis sikoyo na langa star. Bokomi na isifi. Te langa star. Star. Pardon. Isifi. Yoka lokole. Si ntango ya zongi penda na zaiko. Non. Akuti yo na yoka lokole. Aya 2 fois. Ayaki na 74. Ayaki na 74. Sa zongela. Wana zongi te. Ayaki après azongaki lisusu. Après ayokoya azongi 78 76. 76. Wana biso toza na yoka lokole moto penda moto ezopesa. Wana yoka lokole. Sikoyo na temps wana. Yo na ye bokutana na zaiko te. Te ngana ye tukutane na zaiko ngana za mission zaiko te. Te tango ya zongi na zaiko. Tango ya zaiko. Bosala banzonzi. Banzonzi ngana ye. Nzonzi. Mais yo na no zongi pe zaiko te. Place wana est moins compliqué. Au sens que osala na ye banzonzi na ba matima. Na zongi zaiko. Okuti était. Alors, c'est que tant on a biso to na yoka lokole, ye azana zaiko. Tant biso to panzai na yoka lokole, to zongi zaiko, ye alongwe akosala libango. Mais na katikati wana to salaki ne zingo wana. La période où il y a l'ongwe zaiko, yo zongi, beaucoup de temps quand même la banzonzi. Beaucoup de temps la banzonzi. Oui. Ça li débat, mindondo libala, mindondo libala eza ngai, ça mo ba chant. Ada. Hein? Ada ya Merijo. Dada. Dada. Yo kana le memeri, ezala na China. Bon, en tout cas, vous savez moi belé. Vous savez moi ba cher belé. Mais en tête Zaïka biso 2. Ngana na Gina. Mais Matima au début dans la cime. Bon, est-ce que Matima a bêta qui c'est sa place ou andé dans Matima bêta. Nazo voilà, na sebi que na solo na habité so Matima bêta qui. Matima bêta. Mais jo moi bêta. Même Joe la batte avec un drum. Mais côté guitare, alors, si vous avez un zaiko, ambiance est par rapport à nous zaiko à Liboso. Qu'est-ce qui a changé? En tout cas, quand on a zongi zaiko, na evoluko. To koma ibena to zonga lagi susu makasi ya osakalate, to zonga lagi bien. Na suite de voyager ba tchaka biso ka chambre moko ça pour voyager et sikoyo yoka ba aventure sikoyo ba tchaka biso chambre moko so ba tchika biso chambre moko bon omona ceux qui bon bobimi na boîte bobimi aucune ambiance tout ça ye komona so azwi nzele na ye en tout cas il faut on tire le chapeau on c'est quoi on tire la ye ya saba makambo na ye parce que boza chambre moko c'est ça yo tike la ye mais nga so na zwi nga na tikele te rien. Gasson jamais il n'a retiré là. Ti tellement aventure les gars qui est commis sur un 4 orchestres. Ah oui. Ba benga biso pena jo sara benga biso ba fandisa biso ba sambisa biso et tout ça. Ah ouais. Donc comment est moi attention. Mais ba changer biso chambre était aux rien bon tika le bon. Mais vraiment tu passé pendant un bon moment na mon voyage toi qui na Kisangani tu connais voyage mon na Kisangani na Zaiko na mon aventure ndenge salema
tobimaki na ye oyeba fanatique ndenge ezalaka petite moko boye petit moko ya mikili mpe kaka ya mikili me bayaki Kisangani aokende Isiro mais atransité par Kisangani place biso tokofanda hotel wana bango afandaki wana sikoyo petit tango alingaka sikoyo evolo biso mpe toki na lai tobayi moko apele na biso petit yango mpe aye ndenge ezalaka te neti bambote obi petit yango aye apesa lai mbote lai ayebisi vis-à-vis non c'est réservé pour mbeya nde mwasi na te oyo baventure ezalaki abi petit aye apesa mbote ko aboyi alobi no eza mbote na ye eza réservé mpona mbeya nga sikoyo mpe naye napesi nanga petit yango mbote napesi mbote tosololi na ye petit yango azoregrete abi nalingaka ye trop mais adecevoir nga ata ndenge alobi nga non ozalaka calme bon tokokozeka eleki jour wana comme tozaka hotel moko jour mosusu wana bale afi ainvite nga sikoyo na boîte kaka ya kati ya hotel ya hotel ainvite nga na kamwe tofai na petit yango tokobaye bapele nazo comprendre te namonaka babiere ezokoya donc babiere ekuti ezowuta wapi babiere ezoya or ke ye voloko moto azotinda babiere wana elaksidi babiere ebele mais non azokolinga koprouve ngai ke aprouve ngai pa petit wana ke ngai naza eloko te ye mpa na franc tala baventure babiere ezokoya na suka ndenge esalaka wana na suka bon nakotika petit na chambre na ye nga na simbi petit koto oyo ye mpe asimbi siko petit koto omoni te nasomba ye babiere wana mpenza sikoyo place mena babandaki deja kosuspendre biso yango na partir ezalaki mena mobulu ya kosakana te bagare bimi non te niveau ya bagare kutu te ngane ko toswai na biso te naomonaka mystique na osala nayebi kaki na fe apele abando tire petit yango nga nakende natika petit yango ye mpe asimbi donc toke kotika petit yango ndenge nini ye asimbi koto kuna nga nasimbi koto tokotika sikoyo petit yango nga nayebisi petit oyo apesi mbote alingaka yo boyaki na yo oyo réservé mpona meya mais sikoyo baventure basuspendre bino babandaki déjà komona no bato oyo baa baaventurier bato baa baaventurier à partir wana déjà bakomosala biso babule ti tozongi bakine bakomosala biso déjà babule na banzonzing oyo tosala na manakorabi zikoyo bino nazali koboyaki bien me banzonzing eyaka trop ebanda ndenge nini banzonzing na bamanwakubanzonzing wana ezalaki tedi kolo nzonzing ye azokozwa biso nazali ko ata tobeti concert biso tozelaka salaire te mpo nzonzing efutaka te mpona nzonzing te ndenge na biso kaka bacomportement na biso yayi bacomportement moko bizarre tozelaka salaire te donc biso tozwaka chaque concert todefaka kaka bodefaka mbongo na kese bozile bodefaka mbongo bozwi déjà wana yaki bula lai mwana mai tuda basalaire wana ya buzoba todefaka kaka baso baremaka bato bandenge nini badefaka kaka chaque concert badefi todefaka donc ça na fin du mois boana eloko te eloko esa te na fin du mois nayebi nakutu te fin du mois so bafuta nazalaka na banyongo après tedi kolo banzonzi azwa biso chaque fois tosaka banzonzi sikoyo biso tozofuta ye comme azalaki administrateur na zaiko bango balobaka bango eloko te bere ezolataka biso
Bah, bino bantonzi. Biso Bino bango kipa bango. kipa bango te. Biso ba bani. Ana ndenge oyo pene ya suka wana oyo tukono beta pena concert. Ah bon comme c'est moi, comme il y a ma concert. To beta pena concert ya Pepe Feli. Pepe Feli a du concert à Tubino. Ah, Pepe, n'a pas concert on fait ça yaki à Zaiko mais yé bon ça on dit to ça on une fois. En tout cas, ils allaient qu'à une fois. Biso tout ça qu'à une fois. Ah une fois. La Zio on a parlé du Pepe. Azio et Voloko. Ouais, Biso et Voloko. OK, yé azaki déjà na équipe na yé. Bah yenga na mpanzi. Azaki déjà na équipe na yé. Donc contrat ya Zaiko mais yé a Deviango et combien yé. Et combien yé. Voilà cheke dans pas une groupe là. Et c'est l'air on a cheke dans zakana bo moi na yebi soute pour cheke dans na bino. Cheke dans tika binot. Il y a que na Pepe. Siko yo ale. Tu go beta. Wani zako. On a parlé du Pepe. À concert, on a parlé du Pepe. On a parlé du Pepe. Toko beta. Tant to beti et puis bah foutera bien. Tant bah fouti après soir l'omina on a tongo ngana la na yepa la to koti na ka to ye na gambela wana et pas ya Félix. Na rond-point. Na victoire. To komana bitu fa to zelia ye to sola. Tu peux tourner bon position ya la rwana ou ya concert ni. Oh non voilà Félix oh non moi que na caisse. Caisse ni. Caisse. Abi moi que na caisse. Oui, mais Pepe a zaki serré. Il faut quoi. Abi en tout cas quand Nzonzinga voilà biso déjà parce que ça il biso mukanda ya révocation ngana lai parce que ça il biso hier Félix ayebi Félix ayebaka Félix pa ayebaki apuyaki yango po biso to kende naye eloko dérangeant ki eza parce que kaka mbongo wana tobetaki ndule soki apesaki biso biso tongo tozala na ye mais apesaki biso te apia bino te abi mbongo nake na kesi tala epesi bien te epesaki bien te yango wana biso kokende mpe ya Félix yango wana baproblème ebandi kokende na ye sikoyo biso ntango bamoni okende bazongisi biso mais sikoyo lisolo elaka bautaki concert moko na masina ezalaka yango te to na njili non te Zaiko aza kobeta bakote wana mpena te banjili nayebi namona te Zaiko mais sikoyo groupe na bino na manoko bosaka banzonzinga ebele oui banzonzinga ezalaki ebele nzongi ezalaki ebele tuti ozwi nzonzinga tobenga ye azobi ye mpe akobeta ezalaki kaka banzonzinga ezalaki général nzonzinga bongo se retrouve eloko pe te balere wana nayebi kutu te soki balare mpe kosala nango eloko te balare mwa ndenge wana kaka mais oyebaka periode moko bokendaka mikili yo lengilenga na mbuta eza boye eza ke eza boye nga nakokende mikili na ndenge na nga nakendeki mikili na ndenge na nga Zaiko ezokende poto mais biso tozalaki na programme wana te bino banani donc ngai mbuta tozalaki na programme wana te mais Voloko azalaki Voloko azalaki mpe te Voloko azalaki nayebi te soki olai azalaki te na 79 na 79 Voloko azalaki te Zaiko ezalaki bimi na champ bimi lengilenga na likinga bazali bango 3 sans bimi bimi ayaki te pardon
Bimi Faza. Bimi, Josa, na Likinga. Bimi, Josa, Likinga. Sans Lengilenga. Ok, mais tu y a qui n'a pas vol mon co. Mais orchestre monté. Tu y a qui n'a pas vol mon année, il y a un peu na zaïko. Mais ok, tu coûtes un bon à 4 avions. Zaïko vient de Zalaki. Putain, ça m'a comme une tu coûtes un vanga ben la faille nanga. Tu qui pas les pété. Ah, pour qui pas les pété. Tu qui pas les pété. Bale. Tu comme na Zaventem. Quand tu comme na Zaventem, bon. Ngashi ko il faut noko oncle, il faut y rejoindre. Oncle nanga ya Zalaki étudiant na université à Louvain-la-Neuve. Donc il fallait aller aux Zonga. Oncle on peut ayena été. Ayede. Sikoyo ba Freddy Elonga. Hello. Hello na ba Gabi Kamalandwa. Ba linga nga pe parce ba to ne to na ba. To mo ba bi you ne linga bi pas oncle mais ya za mona ntia. Ba jinga siko ba coaching aka na délégation zaïko. Allez, Gabi akochanga epa na ye. Na chaussée na bossa na hote chaussée de Bundal. Chaussée de Bundal. Akochanga epa na ye. Mbala moko na koti na kopa. Oh, yokomi parmi ba chanteur. Na kopa ngo. Bale. Ba concert pe Obando yemba. To beti na biso, to betaki na passage 44. En tout cas, to betaki la koti. Après bango za bazongi na bango. Yo tikali. Nga sikoyo nga tikali na nga. Yokudana wa mbuta. Bayaki pe na ndenge na bango. Mbuta pe yaki na ndenge na ye. Bija mbuta bango bayaki na problème kuto ya poto ezalaki neti kwenda vutuka. C'est bango famille qui bien. Bazolantima. Zolantima. Ye pa yaka pe. Te okuta sikoyo biso 3 sikoyo. Lengos pe omoni ekona. Lengos pe. Ayaki na ndenge na ye. Sikoyo Lengos na ngai. Te okuta na butu. Tozwaki ba momi. Ba momi ba mista. Donc ba momi mo tozaki na bango. Bazaki ba master. Sikoyo bazaki pe kofanda na palais moko. Alors biso pe comme tu as na place tozwaki pe na mbongo. Tala ba histoire tozwaka la. Mais tozoi ba valeur ya mbongo te aller rona ba fond belge. Bozwaka la wapi? To beta concert moko boye biso 3. Ah, bo beta pe concert. To beta concert moko biso 3 et futa kitoko ya osala te. Ah ouais. Ode tozonga so ba kin. To landika ba bien. Wala ba nani na sima concert. Ah na yeba su ba miseka à Bruxelles. Ba miseka ya Bruxelles. Oyebi ke tout de suite là. Oui, ma petite nette des avana au transport, on a payé 5 000. Ah, n'a pas valeur. N'a pas valeur dans mon terre. Ok. Tout ça, il va vantir, il va au katana, là, le sili. Bokatani. Katani, c'est quoi? Tu connais, c'est quoi? Berger, et pas ma petite toana. Oh, pas de moi, parler là-bas. C'est quoi, parler là-bas, ils allaient qui parler. Donc, notre cas, salon boé, chambre boé, et kangama. C'est comme moi, porte mon boé. C'est comme chauffage. Et puis, période d'hiver. C'est comme chauffage, ils ont à la côté, mon colonda. Bilo. La côté, t'as la côté. Mon colonda, c'est quoi, yo? Azoka bien moto. Mukolo ndako momi ya Lengos. Yo siko matro. So na momi otozalaki na ye biso ka toza ba kofina na kaka. Siko chauffage etalaka biso te yo talaka côté mais non to passe. Wana mbuta za. Bon wana mbuta azali pa na bango. Azashi bango. Biso ka na Lengos galère. Oui bien te. Tonyo kwami. Tumelaka. Tumelaka, tumeli après
la fille famille na ye batomboki ale moi c'est Lagos te moi c'est la copine Basiliki Bibiche comme la Bibiche non Basiliki ale bazongi si bazongi c'est qui ça bazongi c'est qui ah oui au même moment moi bazongi c'est qui ça tant bazongi c'est qui ça et puis si beaucoup l'eau tokomi kaka bato ya bamambo kaka palais asute palais asute wana bino de wana sikoyo tosokabwani sikoyo sauf qui paie palais déjà panzani mais beaucoup talaka kaka lekala wana bon na batango na ye te so tozokutana mais ekomaki kaka sauf qui paie mobulo nga na komi kofanda na madu epai ya mista moko boye lepira soki azolanda émission lepira ye mpe lepira azalaki na mwasi ya mondele donc moi ete soki mwasi ne jour wana ye bino fo bolaa na mambo soka mwasi na ye yebaka bula ozonga kini ya te bon sikoyo fo koluka billet billet sila déjà billet sila donc billet sila nango donc fo koluka billet et puis l'air wana ezalaki ke billet mutu yo soko ye nga nazongi na billet wana bozonga na billet mutu asali tenalie ozwi kombo ozala mpe na mwa l'air wana oyo osomba billet yango osala mpe tenalie mobulu après bon bobula su concert mosusu te tobula su concert mosusu te après nazongi ke ozonga ndeni nazongi billet ka baja na billet wana parce que l'air wana air zaire elaki babillet ya cope ezalaki ebele nazongi nanga mpe kin nazongi kin ntango nazongi kin bon nazalaka mpe na zaiko kaka nazalaka na zaiko nga nayebi ntango bozongi biso toka na concert tomoni yo na mbuta boye baye donc plaisir esala biso tobeta bashita bozi na mbuta olengo saa te mais tokoki déjà olengo sa koti libala na boto tout ça po boumelaka toumelaki erefesaki mpenza boumeli erefesaki ko 79 wana ozongi zaiko ambiance continue na bango bon bachef balobaki te bon bachef alobaki na bango eloko te opinition eloko ezalaki te kaka bani boulot normal ndenge ezalaka après bayosala sikoyo visa 80 wana ezalaki avant visa 80 avant makambo oyo nga na bango ezalaki avant visa 80 wana boba ok nga mwa litige moko ezalaki na niveau ya ambassade ya CNRI na CNRI na sens que petite wana oyo bazongisaki ye aki petite moko ya bacircuit sikoyo ondire bakangaki ye alingaki azonga bakangaki ye na aéroport akangaki na aéroport na Nigeria ok il fallait soki azalaki na bacomplication soki azalaki na banini alobi o bapla wana makambo oyo azalaki nango ngamna te et pourtant nga oyebi na lere wana te sécurité oyo ezalaki na mboka na biso ezalaki eloko mosusu nde basuspendre nga pendant 5 ans okobima te mpo na likambo yango oyebaki yango na aéroport kaka non oyeba yango ntango bakoti badokima mpo bozwa biloko ya aner mpo ezalaki boye na lere so bongo bobima il faut bozwa autorisation na CNRI ntango tosoki kuna nga kote nanga babloke babi te moto oyo aza litige et tout ça nakendaka te voyage yango nakendaka te visa 80 okenda te nakendeki te bango ka balai bango to bakendeki nga sikoyo nakati nanga braza
Ok, fanda kuna. nakenda kofanda pendant un mois wana nafandaki na braza ntango bango baye alinga sikoyo na kati Visa 80 okendanga te. nakendaka te Bon, mon histoire. histoire En tout cas, alors sikoyo likamba kolongwa zaiko olobi ebandanga na histoire a parler du peuple. kolongwa zaiko ngai après nabaki ngai nakokolongwa lisusu zaiko te Zaiko olampi. nalapi alors lai tozola chaque jour na soir tozala so epa lai tolalaka mpe esika moko Wana na 1 2 3 na 11 12 12 13 tolalaka mpe esika bato zaiko bakendaka kuna yo jo mali ngai bon nayebi te petit cachet mais yo na lengos baka bapire bozaka proche un moment et puis na base na aventure bosala wana na lengelenga toaki mpe na bapire toaki bapire puis lengos azongaka mpe kini après nga alobaki nakolongwa susa iko te après jour moko kaka lai tofandi kani tobayaka bapele na biso tobaye parce que nga nazoyepa na ye ye mutu alaki na lar ye alaki na bar ye ka mutu apesa biso bapele biso toana eloko te abika jour mo wana tobaye bapele après ozi suka na cope tukoma bamvwama bamvwama ndeni tokoa bamvwama donc danger abandela yenga lisolo bongo sikoyo nga nayaki interesse nayeba lisolo ntango kayebisi nga no makambo ya ferkis obwakisi abwakisi nga bi mwana mai nga nakolongwa suza iko te autimilenge komi makambo akolongwa ntango abeteli nga lisolo te keyo ferkis akontaktaki ye Verkis akontaktaki ye comme que apia bien se manger tout ça mouvement et tout nga la boyaki na oboyi mais ye la mutu kaka oyo yaki na confiance po tosala likambo wana po asala likambo wana ifo kaka ngai kaka ngai kaka parce que biso na ye boye bapire mpenaka bapire vraiment eleki nango Verkis mpe azotya ye pression ayaki histoire ngo ewumelaka mwa ayizwaki mwa temps ye mpe ntango alobi na lisolo wana après tobosani na biso mais ye azokalikile kaka azokalikile après bozaka na zaiko tozaka na zaiko après un bon jour ayoyebisa ngai abi mwana ma oyebi ke na zaiko azwaki nga na diese ke oyo na zaiko basali biso lettre gabi lettre mosusu basali biso lettre ya suspension suspension eloko tosali eza nini banzonzingi kaka banzonzingi babwakisa biso bulu wana kutu ya Verkis wana ya suka na bulu donc ezalaki nango ya solo te suspension wana suspension wana ezalaki nango ya solo te diese kaka azio na mouvement naye kotala mpe na bi bon tolongaka nde na tolongwaki parce que Vieux Roxy abetelanga lisolo nabandi totalaki interview nasali na Bruxelles Vieux Roxy naza na bozi nazozonga le 15 to 6 interview en tout cas merci bien interview marché très très fort alors Vieux Roxy alobi nanga na ebandeli Pablo na Lengos bazalaka bon ntango yazoloba Pablo na Lengos bazalaka en tout cas nga kutana be na mona bango te donc baréunion mosusu yo ozalaka te en tout cas peut-être na evolokaka kokota okoma kobude evolokaka bando intérêt susu te en tout cas nayebi te parce que ngai na evoloko tozozalaka chaque jour tolalaka mpe kasi wana tolalaka biso hotel moko wana tokoki tola faze tofazaka na biso ensemble donc tozalaka ne chaque jour na soir tozalaka ensemble baye que réunion wana parce que Verkis ngaka asala grand coup donc banokutana na bato aokutana na bato na ndenge na bango nga mpe kutu moye ya
koyeba te oyeba position ezalaki te wana eza version ya Roxy nga na oyebi version azalaka na au ngai départ ye mpe azalaki au départ mais nga na départ namonaka mpe Roxy te te ye abendalaka te azalaki na badute eyaki na badeto po pale bayebisaka ya afokop après en tout cas namonaka ezalaki Emeneya pauvre personnage namonaki okendaka maki na ye tokoti na bakar avec Saint-Terre tokoti na bakar tokende maki ye tokóma maki na tika na omona ye te ye volo Emeneya azalaki na bino wana azalaki na biso po ye mpe aloba ipare bwaki bapire oui nanga azalaki lokola conseiller ntango aza na conseiller Victoria conseiller na ye depuis viva bozaka na ye depuis viva kuna viva toyaki mpena bapire alobango tozotambola tozokuta tozala ensemble tout ça vraiment en tout cas azalaki vraiment pire koyebana eza kaka na viva nde azali na viva koyebana ezali kaka na viva baplace kaka nde tokutanaka bamilie bon parce que ye aza kosepela na nga mpona na boulot façon ya boulot cécile afréquentaki nga toshaki nga d'accord bala ntango bokemaki ye aoki kilo akende su te namonaki ete namoni ete garçon mpe nani 8 kilo mpe namonaki ete mais azalaki ti omoni ye su te mais pourtant bona distance na ye 8 kilo ouais abetaki bachanson ya liboso wana bachanson ezalaki avant bokende maki to après bachanson ezalaki pas avant tokende maki bokenda na maki tokende nsima bosali banzembo puis 8 kilo aza presque soliste na bino ya liboso soliste ya liboso na nene jafar peaso bango wana nde bato basoliste ya liboso wana ntango langalanga star esalami wana mpe zaiko vraiment ekomi na top ozoyeba bina zaiko zaiko ezalaki kaka na batop kaka bavia wana biso toyemba oui zaiko wana zaiko ezalaki nango kaka na top ekitaki nango te me zaiko wana yo evoloko josar bimi lengos wana bazaiko ya batop wana zaiko mpena ya batop solo na bomeli bautaka mikili moko boyebo bautaka mikili ya ayokendaka te oyo ya visa yango wana visa 80 evoluka alata ikuiboye ngala alataka tout en jaune journal mukamba zaiko wana ezalaki moto oui wana ngai naketana na lubumbashi totala na tv zaiko abetaki concert moko samedi na télé na moi yo na evoloko boza te biso na lubumbashi ça sent mort ezopesa bien te dimanche tolandi tv bolongwe bomitiaka na place ya bato ke so bolongwe na orchestre ça fait mal kasi bule wana na mutu eza te elaka te bokanisaka biso te bule wana ezalaki te ezalaka mpe te on est triste bato mosusu bazonyokwama efoloko mpe na longwe sosutu wana bokelanga na star tokelanga na star vraiment topase babon moment attaque chant vraiment toperdre vraiment bagrand chanteur espérant lisangani tosukana lelo tokobeta lisolo ya langa na star mais nalinga torendre hommage na baancien zaiko oyo vivaka bango nalingi otya bacommentaire na moko so natangeli yo Teddy Sukami Teddy vraiment et moto mpenza oyo parmi baartiste ya zaiko oyo azalaki pour nga azali pour yo mpona kozonga zaiko na ndenge tozozala vraiment en tout cas et puis toyaki na bamikili awa bachar na nga nyonso to wana nasalaki koto ye motu
abetaki accompagnement. Vraiment, en tout cas, trop. Zamongana, et donc vraiment, azaki pire na Zaïko, ndenge tozaki na Zaïko, tozokana bien, tozaki bien, vraiment, nazokanisa moment asalaki chanson moko boye, Jackie na nakanisi Diakina. Je rappelle ngeloko. Diakina. Donc un concert moko pardon na Sina Impère. Bimia ya quitté. Yom to yembaki nzembo wana pia. Oh là là, olambi yango lisusu. Non, parce que chango ezalaki boye, chango ezalaki ke ngamu to na travaillaki yango. Na travaillé yango, mais na comprenant te après akamati comme il est à studio, akamati apesi yango. Apesi bim. Donc yango na place wana kaka nde. Mais la concert Impère yom to yemba vi. Parce que na yembaki parce que lokola bimia zala. Ah, c'était bien. Ah oui? Moto mususu Mary Jo. Mary Jo, vraiment. Wana hier tozalaki même côté, donc même côté dans le sens autobenga les quatre et azaki moto zalana et un système tango akomaki na Liège tozao monana ainsi va la vie kaningo lobi mbuta matima Zéphira Matima ye azalaki penza arrangé vraiment bachanaka mingi ye mta arrangeango Diana tout yepe mtabeti solo mtabeti basolo ye mta ba arrangement vraiment en tout cas au travail les mingi tout travail les mingi to perdre un bon arrangeur ah ouais Ilo Pablo Bakunde Polo ye aza grâce ya Bakunde ke ngana yebana obima parce que à partir bachana parce que gai groupe na zaki na ya beaucoup de personnages evoloko mavuela en tout cas bazoi ko tikela ngai ba lead te no tango ici fila bino wana na wantu na Zaïko il suffit la carte Zaïko quoi il suffit ba otikela ba lead te alors grâce ya Nzemba Pablo ba ando Ndonge ya wana nde ebimisanga sala penda mayo yo ozomona basha wana nde epesaki bien wana grâce à Ilo Pablo vraiment siko totanga bachanteur Bimio Mbale Bimio wana famille Bimio naozala pa na bango chaque fois na buburu comme biso nga mpe nafanda mpe na buburu période ofanda mpe na buburu alors bibi tozala na chaque fois famille quoi yaza lac nga mpe na ndenge ya bokoko donc et grâce na ye ozonga mpe na Zaïko vraiment trop bongo DV Mwanda DV ye azalaki chef na ngai na Xaveri azalaki chef no jara Xaveri alaba beaucoup tout abana azalaki chef na ngai na Xaveri donc toyebanaki na DV kala déjà yaki chef na biso ya bareona na Xaveri alors tant mpe na ye Zaïko grâce na ye peka grâce na ye mpona premier Zaïko oyo ya 73 liloba na ye esalaki quelque chose d'accord ya lingos
Les gosses, tu sont bêtes qui m'assurent. Voilà, il y a les voilà, gosses. ça y est, pang. Pang. Donc, ça y est, maintenant, tout ça, ils vont aventure rebelle ensemble. Trop. Ah, trop. Ah ouais? À part, il y a les gosses, il y a Mbuta. Brown. Mbuta Machakado. Ye, tu vois qu'il y a Yoka Lokole. Tu vois qu'il y a Zaiko, tu vois qu'il y a Yoka Lokole. Na Yoka Lokole, eloko oyo na tikala nango epa na ye eza que jour mosusu ka ndenge ezalaka toyoki lisolo ke oyo bamonaki papa wemba na lingwala epa moto moko boye asalaka bafetiche nganga et tout ça après tant ça hier c'est comme dans ça beaucoup là et tout ça beaucoup là puis voilà bon tout que des places tu continues na cara beaucoup biso 4 beaucoup ma voilà mbuta nangai biso na mbuta na sima to kepe lingwala to koma lingwala place yango balobaki total aina okama malukuta ala beaucoup la bien en tout cas ce que ya solo ngana saki makambo to komate sa accident to zoya siko to bimi siko yo kabinda tu kota RTNC to zoya kumika na kabinda croisement kabinda sosa oui les rires batuti biso do bondimia mbala moko apesi ke ya solo apena ke na parler na fana na parler namonaka jour moko boba pitu ebisanga yo za mekuna masolo bazo répéter tout le monde a répété yo solo na ya kuna boba jour on a ye na kuta na mashakado de akana ikaka comme musicien simple. Yo. Mais non, on peut se pouvoir trop. Et c'est un musicien simple. Ouais. Vous êtes musicien simple. À quel sujet pas beaucoup. Beaucoup de vie, bon. La route Macambouana. Yazate. La qui part en haut sous terre. Voilà. Et là, on a tika dans le moyen. La jour où tu as 1, 2, 3, beaucoup. Ah ouais? Mutu a changé à Zaiko vie. Likinga Redo. Oyembine mingi. Ouais, Redo tu aimes trop. Nazumo ma pacha là-bas. Diana yamba ma busa l'intro. Ouais. Tu aimes trop. En tout cas, Maatro. Ah, Maatro. Redo. Parce que Redo a déjà un business avant. Azao aidé denga Maatro. Sur moi problème na komélie. Wana zana bozene wana. Na komélie au moins moi dépannage. Ça va bien Redo. Redo. Bongo nani Shekedan peut-être vivant ne pensa trop. Mais vous avez une période moi Vous avez une Zaiko. Bon. Aumela terre. Aumela penza mingte. Ouais, tout se fréquente penza mingte. Pendate. Ni solo pendate. Na habité soto kotanga la Mbutan Sansa. Mbutan Sansa. Santos. Mbutan Sansa, avec ma jazz. Variété. On va t'accompagner. Mbutan Sansa, tu vois qu'il est bien. Tu vois qu'il est bien. Tu vois de temps en temps. Vraiment, tu vois qu'il est bien. Bon, Pierre Nkumu. Pierre Nkumu. Na viva penate. O viva penate. Zaiko ni poso bokutana na te. Tanga na yeki wana Pierre Nkumu azo beta penda sute. Na beta kaka oncle Bapus. Ya komba ki
On dirait comment il va politique. Mais tant aux ongi deuxième fois, Azaki soutient. Pour Mbappé rumba. Mais si Mbappé n'attend que le Mbappé ça va être dans la solo. Ah oui bon, on va tchaka voir. Azaka Bokar boy. Pierre Koum. Bon peut-être Bami sous Tobo Sali, ça beaucoup comme la biso. Ouais. Tout le monde a grand-père la prochaine fois. Et puis, on a ça communiqué. Prochaine émission, là, sur Zaïko, on a reparlé sur le 20 meilleures chansons à Zaïko Langalanga. Sauf que beaucoup ça, la liste de meilleures chansons pour Nabino. Et ça, les sondages, on a ça là. Pour répéter les 20 chansons qui ont marqué l'histoire de Zaïko, 55 ans Zaïko. Beaucoup ça, la liste Nabino, beaucoup Melangai. Comme ça, tout ça, on ensemble. Ça sera une émission spéciale. Je vais parler des 10 meilleures danses dans les 20 meilleures chansons où est marqué Zaïko Langalanga. Merci à toi, Stone Kassongo, pour la présence dans nos studios. Merci à Christian Bamou à la réalisation. Père Yerbenz, la bande au Pierre Moaba, tout le monde. Ouais, staff, go. Staff, bon. Staff, il y a. Concert Eza le 8. Concert Eza le 8. Christian Soro, l'accès sous sa fiche, s'il vous plaît. Concert Eza le 8. En tout cas, tout soutenir l'artiste Nabiso, Kakana blablablaté. Bozi, c'est notre génération. Voilà, le 8 juin, na New Morning, Babi Ezotekama, partout où vous voulez, sur place Paye Kozala, et vous allez mieux bosomba avant. Alors, grand-père, avant tout Kabola, na bandi, au pire, moi, merci. Oui, voilà, merci, Eza, beaucoup plus, merci, na président Gadin, il y a Bananjil. Président Gadin. Président Gadin à Bananjili. En tout cas, on soutien au Bazou Salapo, dans ma solo il y a le 8 juin. Vraiment, Bananjili et tout. Enfin, quand Bananjili était. Banazaïko, président Gadin. Et puis, on va remercier le gars staff restaurant chez Carole. Dans Ri Bueno, sur Marcadet. Côté Château Rouge. Ray, Zanganto, Bongo Bongo, et puis tous on a Didier Biblos, José Mbouloukou, tous on a Guy Gérald, le grand prêtre Guy Gérald, Afi Yane 20h. Comment vous 20h 20h. Aza Chéri, il y a Richard Kai, directeur international. Et puis, tous on a Spike, Spike Lomé. Tous on a Pakebo Mongala. Tous on a Roger Mwangele. Roger Mwangele. Didier, les Saoudiens. Voilà. Voilà, bango bina staff déjà, staff qui toque donc Simi Masolo, JP Loboko, salon JP Loboko, Fizo Kamba, Alpha Ngungu, Mokondia Château d'eau, il écoute tout côté on a déjà et c'est Fanda déjà, Masolo c'est Fanda déjà. En tout cas, merci grand-père. Donc prochain rendez-vous. Même à Sipi. Sipi Oumande de Tanguy. En tout cas d'avance, Sipi Oumande, producteur et une plume, une voix, une guitare. Voilà, Sipi Oumande. Tous autres là le 8. Invitation est là. Poto s'appelle avec grand-père Boziana. Encore résumé Bissot. Au sein de carrière comme 60 ans. 73. 68, hein. C'était. Bamboula est 70. 70, kaka. 70, donc 50-50 carrière. Jonathan est mort à la Zaïko. Botamé la Zaïko. Oui. Si, Oubeli. Hein. Alors, il va résumer les 55 ans de sa carrière. Donc, Tokutana, Tozala, pour nous soutenir, il est Zaïko. Tout comme nous sommes Zaïko. Tout soutenir, le 8 juin. Ça sera à New Morning, la métro Château d'eau à Paris 10e. Alors, on va dire merci à nos amis qui nous assistent de près ou de loin. Je pensais à
Pierre Catola. Merci à Coco Chango, je te fais un coucou. Christian Bamou qui était à la réalisation, comme d'habitude, assisté de Sonny Mukanda. Parmi nos archivistes, ceux qui font que nous puissions avoir de vraies infos, les vieilles chansons, je vous ai dit, c'est très important pour nos recherches. J'ai cité Vieux Massamba et Koba du côté de Kinshasa, Mengi Massamba et Koba du côté de Kinshasa. Et je veux dire également merci à Roger Kabea qui était à la coordination. Nous saluons Ali Bokouma et Jeanne Lengalenga du côté des Trois. Merci pour votre soutien moral. On se fixe rendez-vous très bientôt. Ça sera sur la même chaîne, Elite Média France Télévision. Grand-père Bozi, on va les retrouver avant son retour au pays. Aux Okende Angola. Alors que de Angola, on a le 8 mars. Le 8 mars. Fête à maman. Fête à maman. Angola, Baleli, bon. On a ouvert trop. Bon, là, Kende. On a là-bas. Après, on a sous-parlé. Yo pose mon konja ba maman. On va na citron. Tu es là-bas. Voilà, vraiment, en tout cas, tu peux ça Bassi. Plaisir. Le coup, moi. Merci beaucoup, grand-père. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne de télé, Elite Média France Télévision. Gilles Badjoko, Léon Matondo, merci pour vos courriers, pour tout ce que vous faites pour nous. On est reconnaissants. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.